topesa bango na papa na pesi bino mbote na kombo na ye. Mbote de partout, vous allez kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur papa Edi Diba likambo na moto te. Bayimboka lelo toyeli bino ba proverbe africaine. Les proverbes africains elakisi ba masese. Elakisi ba makambo ebele esalamaka na se ya moi oyo. Tomanyolaka yango mais tozangaka ndenge ya comprendre yango. Ngai monganga spirituel na bwanya ebele na bokoti spiritualité ba mayele ebele papa Edi na kati émission ya bino tosolola yango na memeli bino moko ya ba masese oyo ekobanda koteya bato kolakisa bato koyeba ndenge nini bakoki kotya lokolo na mokili ya tata Nzambe mpe kosala ningele koyika mpiko na intelligence ya bomoto awa na kotya lokolo te, c'est-à-dire quoi moto nyonso azali moto oyo okoki kotraste ezala ndeko na yo ezala moninga na yo ezala mpe baboti na yo, je m'excuse, dosala ningele. Lelo toyeli bino moko ya proverbe na kombo ya bizaleli. Bizaleli ezali likambo eloko tokuti na se ya moi oyo kombo bizaleli. Na français tobengi yango les habitudes. Bizaleli ezali makambo oyo tokuti yango na se ya moi oyo. Ezali moko ya makambo oyo toye komona yango na se ya moi oyo esali biso nyonso pasi. Bizaleli wana eza kitoko te. Bizaleli wana eza malamu te. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Landa monganga spirituel malamu. Na kati ya bizaleli. Bizaleli ezali makambo tokuti na se ya moi oyo. Bizaleli ezali eloko oyo ebomi mokili. Bizaleli ezali moko oyo epanzi ba famille. Toke kotanga yango na bizaleli elakisi boye. Famille moko na poto ndeko mwasi na ndeko mobali. Mobali ake poto abengisi mwasi na ye. Mwasi a rejoindre mobali na poto, précisément na France. Elle a commis na France, balali bango mibale. Mobali alalaki 2 ans avance, la femme vient, et puis balali 6 ans, c'est-à-dire l'homme a fait 4 ans, et 8 et 6 ans, la femme a fait 4 ans. Bazumeya, basomi pe ya kotinda na Congo, bayokani bango mibale, na kati ya bizaleli, na kati ya habitude, na kati ya comportement na bango, bayokani. Ils ont fait un programme. Il faut te faire venir bateau en Afrique. Parce que dérangement les kimingi. Ba ya pe koluka lokola biso a. Na kati ya bizali. Na kati ya comportement, na kati ya habitude. Ba bengi sinanu kulutu ya mwasi. Donc grand frère ya mwasi ba bengi si na poto. Essaye lokola likelemba. Bon, ndenge to bengisi grand frère na yo. After 6 months, après 6 mois, to bengisa pe côté ya mobali. Topuna. Azala ya mwasi, azala leki, azala yaya, ezali siko par pe ya mobali. Na kati ya bizali. Makambo ya limi nene. Na kati ya comportement. Ekomi tour ya moninga. Ye pa zwa meya abengisa ya ye ndeko ndenge bayokanaki po basi basali passeport batinda bazwa visa ya no bizaleli bandi. Le comportement commence maintenant. Est-ce que o étudier ki comportement na malamu
osalaki baanalyse ya comportement wana yango tozongi tobengi yango na lingala bizaleli. La femme maintenant complique l'homme. Mais il y a un grand frère à sa commune. Le moment qu'il s'est préparé pour atteindre la meilleure, maman et moi aussi en Afrique. Le même meilleur n'a pas atteindre pour sa maman, traitement en Afrique. Bizarre les bandits. Maman a eu traitement. After qu'on soit traitement, et il y a ndeko moi si mususu. À quel niveau ya province, qu'on sa la business, mutu ke baluki. Ezali li kamo bizarre. Ezali kama mususu pour comportement. Si ko fome uta susu na poto pour que le sunga susu ndeko wana asali accident. Ndeko mobali asali nini akoti kolemba. Ekoti si bizaleli mabe na kati ya foyer wana. Landanga malamu. Bizaleli ya mabe ekoti. Kufa koswana ekoti. Foyer wana na Europe ekoti désordre pour nini comportement bizaleli. Ezali ya mwana wana te, ezali ya famille wana, lien ya famille oyo mwana mobali elenge mobali alulaki mwasi kitoko na tya na ndako tokosala foyer. Balulaka moto mpona nzoto te, corpulence te, balulaka moto mpona oyo. Quand ta femme a une tête très bien faite, tu es bien. Tu ne vas pas pleurer. Mais quand tu as une femme qui va te donner des problèmes, tu vas toujours commencer à pleurer. Proverbe africain, bizaleli. Retenez ça, 2026. To yeso sona bizaleli ya famille. Toza kokoba pe toza kokende malele. Awa ezali émission mobimbaka ya proverbe bizaleli. De l'autre ali na bizaleli. Bizaleli mususu yali nini? Tu as une sœur, tu as une grande sœur, tu as une petite sœur, tu as, je dis, une sœur qui vit aux États-Unis. Toi, tu es quelque part, ou soit en Afrique, ou soit en Angola. Alors, tes yeux sont là. Mais au Kiparaete, au Sengaraete, au Tungisaraete, ndema kama mukile tambula kaka, yeko coïncider que uzu kokoso, ou bengaye, ou leleli, ou seleli mama poète. Mais na katia bizaleli, il y a le bité mouton comme asenga ngate sekazana mais mon cher, ma soeur, olali sabatu libanda sans le savoir. Bizaleli. Makanisi na we kenda musika me basenga oka $100. O explicande kwa na makambo nyonso ya mukili eza boye mataka boye kitaka boye. Mais là où il vivait, il vit aza même na bana. Bana wana bazali bana na yo. Balala libanda. Est-ce que veuillez quand même comprendre quelque chose, c'est la spiritualité. Est-ce que yo oki koyeba te ke mutu asenga ngambo? Mais quand zongi pa na ngambo asenga, c'est que atali banzela mususu pour peut-être azala ridiculiser te. Mais na ye pa na ndeko na nazo ne fisque $100. Mais yoka sikoyo mutu abongo pe la kanya apesi yo te, azongi soit par copain na ye ou bien par relation be ba master akibeta diso na ndeko na ngambo na Afrique kuna ye moya mwasi mozalaka kosenga senga abala mobali mo batakani kuna tina te loko te nini te. Quand tu parles comme ça, Dieu là, tu vois. Au moins kaka nzambe oyo asala mokili azomona yango monaka bato ebele biso tofandi na baafrika bakobenga biso tala beso boye tala makambo ekosimba te. Oui, oyebi ato boyaka kobenga wana makambo esimbaka te. Tu touches ton argent, on te paye $3,000, $2,500, $6,000, $5,000. Mozaka corrompu, futi ndako sali bozongi boye ozaka stationné kwa moko. Mais peut-être ce que vous pouvez dire, on bengisaka ya faire yo. Anga apporter le pamboli, anga sala ta musu mingi pa sungi yo. Bizaleli. Bizaleli mususu ezali boko fanda na famille. Boa ville moko. Ba bilele s'élève en famille. Ba problème est belé tout le monde na samo yo. Ezalaka ba famille. Mais ndeko no kozala na difficulté zo ebiso kana difficulté zo boya. Kosunga ye.
Ozoboya. Mais ndeko na bité comme ya kanisi nga naza na mona cheka mabolongo na sene nzambe. Mais tu prétends pour faire peut-être des avancements. Aller de l'Europe, aller des États-Unis. Okosambe la bane na bane okupimate. Parce que tiens, ozana katia eloko moko ezana kati na yo. Ezolinga kufungumate. Bizaleli. 2026 est l'année de prospérité ya motutu. Biso ba misusu oyo ba munga spirituel peut-être tozalaka ko loba. To mesana ka metuzu oyo oui, sala calcul wana. Kene na système en mode avion. Kene na mode avion na système ya silence absolu. Au monde. Ngamu na te yo lelo. Au monde nzamba opambola. Nzamba opambola yo. Nzamba ofungula ba porte. Dans le Seigneur, Nazali chez la Mwanda Fondation, Naël sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alula apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba pambola bino na yeli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bukanisa bana na bilamba, bukanisa bana na kolia, bukanisa bana na minerval, bukanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé, voilà mon putain. Pour ça, il savait tout comme ça. Mais là, donc, nous avons dit ça, 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 ça a volé pour les lots, lobby et au travail, à témoigner aussi la télévision. Alors, il y a pas de gens qui ont fait ça, il y a pas de gens qui ont fait ça, il y a pas de gens qui ont fait ça, et ça m'a posé dans le salon. De là, nous avons dit la grâce est donnée. De là, nous avons dit que nous avons silence absolu au monde. Ngamu na te yo lelo. Au monde nzamba opambola. Nzamba opambola yo, nzamba ofungula ba porte. Dans le Seigneur, Nazali chez la Mwanda Fondation, Naël sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alula apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba pambola bino na yeli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bukanisa bana na bilamba, bukanisa bana na kolia, bukanisa bana na minerval, bukanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé, voilà mon putain. Pour ça, il savait tout comme ça. Mais là, donc, nous avons dit ça, nous avons dit ça, nous avons dit ça, ça a volé pour les lots, lobby et au travail, à témoigner aussi la télévision. Alors, il y a pas de gens qui ont fait ça, il y a pas de gens qui ont fait ça, il y a pas de gens qui ont fait ça, et ça m'a posé dans le salon. De là, nous avons dit que la grâce est donnée. De là, nous avons dit que la famille, il y a papa, il y a maman, il y a Kobani, il y a Nzamba, Sala, Bizarre.
okomona nzambe akopambola nzambe akofungola baporte nzambe akopangusa ma ya miso baoyo nyonso basekaki yo na 2024 2025 na 2026 bakoseko te bakoya mpe kobeta porte mpa na yo bakoya mpe kotuna yo osali nini mpo ozala boye ekozala trop tard yango na se ya moi oyo tosala yango likelemba te soki moninga apesi yo na loboko ya droite zwa mpe gauche osunga ye parceke na kati ya mokili oyo toki na teleme kaka bizaleli nous sommes là mpona kosunga me yo moninga asunga yo oya ayamba yo apesa yo mosala akipa yo aloba na bato te asalaka chantage te epuis aignora yo te me moninga azwi bakokoso badifficulté ayepa na yo mpo pesa mosala opesa moninga mosala me okoma kokritike okoma kokende pembeni otonga yo ntango mosusu nzambe asalaki ke aleka wana mpo atala yo motema na yo eske oyebaka bato bazalaka na babisi na kisasa eske oyebaka silauka eske oyebaka andre motor eske oyebaka sotraz lelo baza wapi babisi nyonso wana lelo eza wapi réfléchis mpe tambwisaka makanisi yo na ngai tokokanisa ndenge moko te ngai na mibengi monganga spirituel parce que j'ai fait des analyses et puis des calculs très profonds pour dire à quelqu'un il faut plus agir mal comme ça aux gens. Si quelqu'un vient de chez toi te demander quelque chose, ne crois-tu que bakate maboko te maboko soki ezaka na bomoi ya moto akoki kozwa eza lokola mwana abimaki asengaki nzela akendaki koluka oyo abimaki na kanda azwakaki te moi akendaki koluka azwaki donc fo osala ningeli lelo otali ozosi retrouve na 5 pierre na maboko me nzambe akoki kosala mpe kaka tous les 5 pierre ono ratama yango toye kotala na mokili ya se oyo na kotanga baverse te me na kolakisa kaka bato na mokili ya se mokili oyo ya se oyo remarquez tous les gens qui sont de mauvais esprits baumelaka la majorité mpona nini bazali connecté avec diable sans les savoir bazali batravailler na diable sans les parce que quand tu as la haine aux gens quand tu donnes à ton ami à ton frère à ta soeur avec leur rien aider atosambelaka eza waya eza nzadi mais quand tu donnes sans regret sans exception et puis tu oublies que napesaka ye nzambe akopambola bokotala bacommentaire mpo pesanga réponse mpona bizaleli ya lelo titre ezali bizaleli comportement moninga azosouffrir na ye koluka mosala me yo eroyaki bapesi yo bayambi yo comme un petit roi bapesi yo na bambongo ya batransport bapesi yo na ya kolia bapesi yo babilamba bapesi yo bamemi yo ntina epai oyo lelo okomi kosala kiboyi tala mokili yango me yo otelemi na mokili olobi te nga na bosana nyonso meme bato mosusu bazali wana bayebi te komi ta mosusu moto alabeti lisolo kaka keno kasi nga muna memaka yawa ayaya okufi ndeko mobali ndeko mwasi chazi bizali oyo ezalaki na bande wana soki omoni osalaka motu moko genre oyo nga beta lisolo lukai atala nzela senga ye pardon ton pardon là Dieu va écouter bolimbisi na yo wana kolela no wana nzambe akoyoka monganga spirituel akosala mosala na ye na akotonga te na akoloba mabe te na akofinga te na akobwakela mpe moto mbwakela te eyali ntango oyo il faut masese oyo ebima ezali ere vision d'esprit oyo eyi mpo ebeta lisolo ya bizaleli yamba moko te ezali soki ezalaki défaut na yo changer toa binemi nalobi yango bien papa edi likambo na moto te papa edi monganga spirituel problème na moto te nzambe ye moko ayebi kote akomema ngai malembe malembe
malembe po te mokili pe beta lisolo oye wana nena la kakabino pour atteindre 2 millions d'abonnés pour vous faire toujours croire en Dieu et vous enseigner aussi l'esprit d'être très bien, le bienfait, ça se perd pas. Ozo bomengo, mais ozaki no kozwate, ozo na pala baninga bizali. Mais mokolo yo zui okimi entourage toi. Mais pourquoi tout le monde a un peu de musicien? Tout le monde a un peu de kaka bato to bengi soit homme politique. Soka ya la politique azo luka wate na koma député, lobiso akomi kaka député lupango ko pa baninga ba kota problème. Pona. Bizali. Ezalaki ya bino moko un serviteur papa Edidiba likamona motote. Oyo nayelaki bino na mokolo lelo yango wana me nakopesa mbote na baye oyo bakosala ke chaîne oyo ezwa esika chaîne oyo emonana mpe lokola ndenge balelaka na meya ndeko toyokokoka te napesi papa na ngai ya molimo mon père spirituel papa Moïse Kisebwe que je salue en passant nzambe alola mona yo les falsificateurs Pi Carlos, Papi Tshisekedi, Nzamba Monayo, Edi Kamina, dinosaure. Nana Benake, Edi Kamina, le grand dinosaure. Yekuna na mboka mondele, na mboka Amerika. Nzamba Monayo, Papi Movoto Bantata, Mobala Pembe Molai, sans tache, un ami d'enfance. Nzamba Monayo. Fisto Kabwena, Dadini Tou, Donkan Premier et Jimmy Kay, Le Capuchou, Kay, Richard Chitea, Zamba Bonabino, Esika Bozali, Nabola, mon peuple partager, chaîne, Yande Konabino, Edidiba, Zamba Zanabino de partout, Bozwa, Bopanza, Zamba Ekine Musika, Ekine Musika, Ekine Musika, to monani mokolo lupi, soki Yesu Masia, azongi. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga? Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Allô, naoki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zo ngisheni. Mama zo dia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu se pelisingani. Misunga homme de veillard. Oyebi ba, oyebi ke bana courant so kata. Soka salika manœuvre, pano ya dit bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga est dans la kata clinique Misunga. Donc so futilement on a regretté te. Ah bon, tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moroli yango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya vanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment Misunga. Babe.